Fouti moko boye eza mo investigation yo ndo informer biso famille pour nous ba syndicat bi ko commencer na bango te kaka pona miso ki na ba mama ya bana pour nous est-ce que c'est vrai? Ouais, bah lobina ko matin na sens que nga soki présence na ngé monani batu bazo soif ya koloba na micro na yo lobisa su mama pululu na yo lobisa su bakoko pululu na yo lobisa donc batu msu ba uti ba village na lobi ah comment elongi na ngai ko bando pesa famille soif ya koloba na micro yango moni soki ko koma pete pona ko éviter ba problème na fandi na nga na parler na hotel na makambo ngo ndenge ezokende mais wa amoni abengisa nga za na ye na lupango ya famille aza mwa musika na koya na nga ka mbango mais famille batu baboyi na eza na ngo grave te menga lobby oh soif yo nga na opese kangi ata na musika benginga na ye kaka ti nzaso basala ba cotisation pona le landeko na bango pululu obi cotisation na ba cotisa combien soki $240. Ah, Ken. Dans ce expliqué yo. Du début à la fin, il y a $240. Mais bélo bon bazala. Bah on va payer ça qui 10 et ça là qui $240. Tout c'est belandam dam. Oh. On se l'a déjà bien, mais c'est tout 6. Ali lo zoke na ngo bomanga. Loko nyongeza nga mitata yo moko. Te uzinga ni pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre-indication ezate. Oh. Ce que yo mena kabiloka mabe? Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Allez kisi? Non non, pakanga makataka ina soko na kabilamba. Ya kanga makanga. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Raison ça. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi libala nanga. Bien a dit. Podium Napoléon. Pakaluya zo mwana. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali Bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, twende. X-Bass Marandura Nous sommes très heureux de vous compter en ce moment parmi des milliers d'internautes branchés, scotchés à cette chaîne. Bien sûr, Africa Info, votre adresse bien sûr idéale et fiable pour toutes vos informations culturelles, mais également politiques. Aujourd'hui, nous allons bien sûr faire cette émission analyse avec bien sûr mon confrère Ken Pianapitopale. Hein? Parce que Yesu Gazawa appelé Saramoto. Tout le monde a l'évaluation, bien sûr, il y a matanga, pas évaluation, mais tout le monde a déroulement, bien sûr. Il y a matanga, il y a Nderonabiso, Chikom pour l'autre, qui est dans l'élite depuis dimanche passé. Tout le monde a la Oyonio sur la tour comme étant polémique avant, pendant et après Babsek, il y a Chikom Pouloulou parce que Ken Azalaki entre guillemets dans l'organisation. Ni baranté dans Moussouké Noza Libanda Théana Kati. Bon, on a une émission parce que Moussala Naye Nazalaki Penza Nakati, il y a organisation, Azalaki le corps à moi, Nakobenga, moi Lissou. Beaucoup plus il y a diaspora.
au balingara mingi culture congolaise ba ken kenyo zala wana to comme pion d'abord autant que mon abandal et pardon mon Kintambo camarade Achi comme Pouloulou mais également molobeli ya diaspora ken pena bonjour. Ouais, bonjour France Temaï, bonjour na Afrique Info Mobimba. Toloba to pesa bino toujours félicitations. Air Moussala ils ont marché vraiment très bien. Donc ça là on a plaisir à toi. Ceux qui n'ont pas en Afrique Info pour ça si tu as bossé quoi. Merci beaucoup. Pour la fois pena yo pour te montrer toujours film na Marambo et donc on a décembre ti siko photo la vérité. Voilà. Vous travaillez bien et félicitations à Moussala. Ah, en tout cas merci beaucoup France Temaï. Bah félicitations vraiment ceux qui ont moni muta kilo à féliciter, c'est que c'est bon déjà. To bossa nga mon côté Valdi Tambwe pas ala mupanzi donc to bossa qui pena makasi. Na petit nanga Eliezer le bébé. Eliezer, bébé de la presse. Danger. Alors ndeni kasi makambo. Non, makambo pepele ça va. Moi ba fatigue le cas est trop. Obi que matanga wana vraiment ndenge koya ki France Temaï. Tozalaka mwa batu mingi bayebana na kitambo mais na mwa angle na biso pena côté biso to kolela. Ngana chiko pululu ezalai kaka chez biso na coin chez ba pululu après des avenues dans son telemi na kwa ba pululu mutatelemi na kwa chez biso bo monana. Donc ezalaki mwa pasi pena pasi kubungisa muninga wa zalaki star oyo bo kuta na gamsu na bo sokolite. Et ça qui vraiment passe. Et ça qui passe makasi omoni matanga ana vraiment et comme ça ngana tiliboma moko boy. Donc ina imagina kite ke ndeko na biso shiko akosa la biso surprise ya bongo, surprise moko choc. Ya makasi vraiment. Choc makasi vraiment ken piana to na lobika ka to meka un peu kolobela. Ba obsèque ya Chiko Pouloulou avant même organisation ya obsèque ko to mona ki mambona mademo ebele. Voilà. Et pendant même corps les APNC, comme dans la morgue, tout ça. Mingi balobi, mon pelisi moto peut suivre ma casse, il y a un gars qui bien. Comment on a mis ça fusion ça il y a un problème contre vie de loin artiste na biso. Au tiki kaka ça c'est bon on y a un sous contre papa Masumu. Via batuta lo baraté au lobby ça ina maramusa ko lobate. Au suka on a au baloki sur ça que non y a loué stade Vélodrome te. On dirait yo moko za mbeli parmi batuyo so bazana tamatanga wana. Bon France Temaï na loba langage moko awa na Afrique Info awa na habité soki bo retenir ba parole sur na loba ndeko na biso glo langinda ya mbanga na lobaka matanga pululu oyo totike lango ta soki ba kundika pululu le même jour ba kunda pululu makambo ebima ebele ya ba blague te omonia ngana zaneti na kati ya cuisine interne ndenge yo moko lobby ke na kati ya organisation place makambo tu ezoleka ngana za wana na sens que ndeko na biso pululu akufi tokena pululu totiki na morgue kozonga déjà bandeko débat ebanda déjà na lupango ba pululu première pana nu ya polémique babotola na nu mwasi ya pululu téléphone eza na sim ya pululu ki akosimba ngote akoyamba ba appel te famille na nu ebotola mwasi ya pululu téléphone na ebaka déjà ke makambo yo moto ekopela awa ya blague te. Deuxièmement polémique ebima que moi si ya pululu oyo pululu atikaki na palais Coco Coco asengi na famille ke bazala vigilant bana mususu bakoya na bango wana bana mususu eza bano bakosela pululu makambo. OK. Donc ezalaki ka parmi ba moto yango na lobaki soki bakundi pululu ekozala pena moto ekopela po famille wana pe ya pululu bazota tonne pe makasi na liwande kona bango baboya kuto basale autopsie balobaki makambo nyonso to landela ngo pena bien soki bakundi ndeko na biso pululu mais ndenge batu balobaki no pelisaki ba moto tout ça ngana apelisa moto te ngana azonde ngana amona na ba réunion ngana abimisa ngo siko na mpoasa nde emso na waki mwa réunion moko boye batu msu ba beteli so na kwa ndeza boye pululu kuta kufi na ba souci bakosela makambo atela vie de l'eau poison boye ngana ke ngana attaquer ça on se comprend donc nayoki lisusu
Batu ba beta mo ba débat oh non, ça inda louer stade Vélodrome tout ça. Nga tellement na bi vérité que ba master ya Pululu. Ya Kitambo nde ba sangisa la, nde ba kenda kuna ko to ba beta premier pas. Franchement lelo so to bitolo ba vérité. Bande ko na biso théâtre ba sala organisation ba sala ba cotisation pour na le lande ko na bango Pululu. Obi cotisation na ba cotisa combien? So $240. Ah, Ken. Nazo expliquer yo. Du début à la fin, il y a $240. Mais Bélo, on bazala qui? Bah, on ça qui 10 et ça là qui $240. Du début à la fin, n'engi a rebandé la programme en Kunda Pululu et Zalagi Namote. Donc, Babylone, on a n'y surtout. Na moni na mao ki balingi ba pelisa moto neti balati sa isa ineti mikumba o eza yete ke sa isa asali makambu nyoso a louer Vélodrome na bi maintenant. Botika comme misa ça masumu ça ça bien ah garçon moko très bien mais tout là tu sais charge oh ya eloko ya salité mais ba télé melaki okana kata stade on a kata morgue pardon ouais ba ko télé mais la vérité mais suka kaka na benga ki pe ba master o ba lwaki style na bino awa naza ko pola boyelanga facture mbangu bereko facture ba moto ya mbangu ba moto ya mbangu na facture ndenge bakonzi basango basinyaki na ba monter mbongo tout facture bima il a monté combien balouango na plus de 750 boya 750 ah bah bravo na bana Kitambo ouais il faut bravo na bango faut féliciter bango ba les camarades na bango ko louer stade ndengo wana pona ko exposer ko rande ko na bino et ça les mana noter non ça le matin en tout cas félicitations na bana Kitambo nyo eza ya kin eza ya poto te féliciter bino voilà Kitambo bomoko Kitambo bomoko alors Ken Piana côté mususu pelisi moto ali o la kabiso qui après matanga après avoir okunda Pululu ba maman bako banda koloba ba on ba sala ba émission non na lobaki moi si nyoso Pululu a robenganga na ko kende po na considérer bango nyoso tout na même valeur po Pululu atikala ko bengisa biso na fête oyo bengisa biso te ya alliance oyo Pululu atikala la alliance na moi si mon côté yango na lobaki moi si nyoso tout oyo abote na Pululu bana ata boza ba femme ngo boza 25 ndenge tozoka boza plus de 25 ou 30 ou 50 ngai o nyoso ko benga ngai na ko kende o nyoso abike Pululu atikela mwana soko bengi nga to sala émission oza na réclamation en tout cas nga na caméra nanga na kisongi nanga mbangu mbala moko na kei mais mbala moko hier obete de loko moko boy ah osangisi au moins 6 femmes ouais na sangisi 6 femmes bazalaki 6 na sangisi ba mama Pululu na lobino toko fanda ka boete bino ba mama toko sangana pe ba mama bana Pululu toko sangana pe to créer stratégie moi réunion to ye bandenge nini toko boko sala ba échange ya ba numéro pour boye bandenge ko protéger bana na bino très bien bandimela nga pe to luki place moko to ke to fandi tout ça na proposer bango pe micro bandimi pe to sali moi émission wana na proposer bango na lobby moni clique to pe sango ka kombo la team de Pululu ah bango pe misusu bazalaki d'accord te bon écréa ki pe mo ba polémique mususu pe na kati ya famille ya Pululu Ken koma oke ko sangisa otuni famille te ngalobi oza malamba ko tuna famille te même nga na za de ande ko na bino ya famille d'abord ça ande ko na biso ya famille akenda sangisa ba mama bana donc c'est normal attends ande ko famille faut te lever ninga mususu ya famille ngo boyo mta famille ngo oke ko sala ko ndenge nayo kasi place na kenda sala ezaka Kitambo eza neti village ya Pululu mabende so na déplacer ki ba famille wana na memi bango na commune mususu mais to sala ngo na village ya Pululu eza Kitambo place ya Koli place ya sali ba succès na ye donc to sali wana il est un peu bien en tout cas ça va il est bien je crois que c'est pas une émission wana parce que moi maman moko lobby musu basa comme femme mariée ba musu bana engagement na bango kaka moko yango na lobby non libre yaza libre et puis ti pour la kufi baza boya na gité pour la zaleka mbal na ye azaye mobile donc musu to lobby Ken Piana yo ndiro za contre Coco parce que comment ça ngi ba signoso mais olongolika Coco na kati ya club wana bon na longolika Coco te na sens que herba auto kunda Pululu moi ba pito pale moko lekaki na kati ya famille na ndeko na biso Coco bakabwana ki pena bien te Coco azana na ba choc kokabwana na bango wana peut-être ba version nango ba vérité nango ebimasima mais
bakabwanaki pena bien te mwa batiraima pe ya bamaboko benda simba benda elekaki pe dako kwa kendaki akena bana ye bafama batikalaki wana nde na bengisi bango mwa na minute pe soko bengisi kokwa ya kutana na bandeko na biso basi ana ninga krepe pito pale na matanga bazana bana pululu non na matanga kuna déjà tiraima ezalaki ba protocole ba boyi ba mama bana msuba mata podium balobi botiki la kokonde fio toyebi ke pululu atiki na moment asuka donc eza déjà moi guerre d'esprit eza entre bango na bango parce que ba mama bana mususu ana bazana bango ini mais koko alingi pena unité wana te alingi lisebo sangani wana te yango siko ozo bengisa ba mama soki lobi bengisa koko guerre ekota soki babundi be wana nyonso elatanga keni kekeni nda créer makambo soki bazokandi soki babomani eza ngambo na yo kota prison pamba mpona koevite baprison nalobi koko afanda na ye nasangisa baoyo basali click bao bazana koyokana mais soki abengiso na tour na ye okende pe kosala interview okende na yo na tour na ye pe na okende na ngao na okende pe nao donc on a problème na ye te na problème na ye te nalobi bamama bana nyonso ya parce que bamama bana nyonso bana balobi bien kaka te mpona koko bango nyonso ndire baza contre koko baza contre na sens que bamona neti koko alingi adiviser bana neti akoreconnaître ka bana na ye oyo ya bango azoreconnaître te tandis que mama oyo ya mwana liboso wana biso tozala okende tale na pululu nga kotuna kamwe mwana ngo akokisi 14 akoli nga nayebi tookende pa na ye bakala ba 2002 boye tokende otala mwana très bien alors tozwi futi moko boye eza mo investigation yo mdoko informer biso famille pululu basindika bi okoma so na bango te kaka pona miso akina na ba mama ya bana pululu est-ce que c'est vrai ouais balobi na koma te na sens que nga soki présence na ngai monani bato bazwa swafi ya koloba na micro na yo lobisa su mama pululu na yo lobisa susu bakokwa pululu na yo lobisa donc bato msu bauti ba village nga lobi comment elongi na ngai ko bando pesa famille swafi ya koloba na micro yango moni soki kokoma pete pona ko éviter ba problème na fandi na nga na parler na hôtel na makambo ngo ndenge ezokende mais wa moni abengisa nga za na ye na lupango ya famille aza mwa musika na koya na nga ka mbango mais famille batu baboyi na eza nango grave te menga alobi oh swafi yo nga na opese kangi ata na musika benginga na ye kaka te oyo pezaka moto na ya pelisaka poto wana bezo kombo masa na biso elimwa te non mais na ndenge wana te quand même opelisa moto awa oya opelisi moto quand même na ndenge mabe franchement na bisi yo liwa pululu eboti makambo ebele babiso pe un jour so pe to kufi ba makambo boye kaka ebima donc tika ngai pe na opema moto soki esenge pela pele pelika ponga pe liwa na nganga pe na mutambutu mbutu biso baliwa na biso ezaneti baliwa bapululu baliwa ba DJ Arafat batuma bazala vivre mutu neti ya meli lotoko neti ya meli whisky neti da biso ta batuma baliwa na biso ekaya ba problème aminene boy donc c'est normal ngai pe soki ozali na makila na biso kufi ngape na mema makambo ngo kanenge tozokenda ngo en plus na luka sai makasi na mais eloko lobaki na stade ki we ranso na ma sai poto na kombo pululu te en tout cas blague ya pas et puis ça ya fandi mo point ouais afandi on a master na yo mais il faut que pelisa moto ezate ke na lobango ke na we raza quelque part sai aza soki wapi eza neti na otonga sai na lobi yango sai aza na yebi bien ndeko na biso sai azo s'afficher mingi na Koffi Olomide wana ba pululu ba s'afficher trop na wenge musique à maison mère we ranson liste salaka ya mema ba comédien poto komba sai ezalaka te OK siko pululu bazo luka ye vie de loin la duchesse na pululu ba luka ye pa pesa passeport pululu azane na ba pointe noire téléphone à pululu ele kakate OK nde we razala na choite place à pululu fatia mutu azayo na choite azwi saisa ya bendi eti eza lisolo kaka eza nango lisolo ata bayebi te ata saisa soki abo yango osanfu azane kaka mutu nanga mais eza ba vérité ke pululu nde amonana te weka tinda bato baluka pululu grave donc ça epota kenda ata pota pululu ya pululu ko
Merci beaucoup. Comprenez, c'est Ken Piana plutôt parler. Donc, vérité, écoutez la vérité. Donc, ça, l'Arabie s'ouvre bien. Alors, Ken Piana, deuxième élément à Bengela Kyo, et c'est les Cambos au Pélissa Motopé, affaire, il y a Sernabiso Peniel, na frère Mike Alambay. Je crois, mais quand on traite, on est beaucoup plus concentré dans la maman Sanao pour Chikom Pololo. Voilà. Nous, on Landeli, Marambouane, au début jusqu'à la fin. Sortie médiatique au Peniel la Sali. Marambo nous sommes lobby contre frère Mike Alambay. Ensuite, il y a tout le monde frère Mike Alambay à répondre. Mais la manière n'est pas boye. Yo ko lobani na bango mibale. Bon, nga premièrement on a loba ba frère na biso ba la biso elongike. Baza ba frère en Christ, bazande ba aventurer en Christ. Donc ba frère en Christ yana baza ba aventurer en Christ na sens nini? Toyebaka musique ya Nzambe kala ezalaka ke musique ya Nzambe ezalaka ya ofele. Qui mosa concert ya Nzambe moko te kozala payant. Mais tu as eu mon système comme il y a ba tarif. Qui avant quand ta concert au mon frère mo boatie libaya pour na otanga komba frère mon côté na lo ba frère en général. Pour bino nyo surtout boaba moins sérieux. Na matière basi bino tu boaba moins sérieux. Celui to longolika frère Patrice. Nana frère moko boye France tema isoki na bina yebisa yo master ya frère otangi wana ba seri mo bo afanda ndaku moko na sœur en Christ ya munene ya mboko ya yepa kufika kala mingi ta sœur ngo batupe balelaka ya makasi na yebisio degré frère wana azalaka beta sœur en Christ na biso na parler vient nga Gauthier mascotte bambote na place oza po batu ba comprendre kana pesi vient nga Gauthier mascotte bambote. Degré frère wana zalaka ko beta sœur na biso wana na parler. Omoni ba fimbo nga na moni ndeko na biso Peniel alakisi ke frère wana beta na ba mukongo tout ça ndenga kata ba bilo na mukongo. Nandimi ngo po camarade ga ya frère wana. Degré nyoko la sœur na biso aucho kufa wana. Sœur ngo na otanga kombote me batu ba comprendre. Po ba seria na yo ebika sœur na biso pa lelaka na yemo ba bébé butu. So ya tellement zalaka mwana pasteur balakisi ope ndenge ya koyemba banini ozo comprendre po mutu alakisa ye ndenge bayemba eza ye donc eza comportement na bango ya kobetaka basi soki oyambi Delix aza masa mwa journaliste azalaka attaché de presse ya sere na biso akufa wana Delix fasa azalaka kabola bitumba so na bika natanga kombo ya frère wana awa mbala moko lobi nga na okende parquet mais oui. Maintenant, si tu vas comprendre mutonga na olobela. Siko makambo neti ya frère na biso oyo. Ngana olobaka ka ndeko na biso Peniel. Asala ka choix mabe. Il fallait qu'il na ba âge ba 17 ans, 18 ans, il fallait qu'il lukana mobali ya bien. Ba c'est ba frère en Christ, il y a l'hypocrisie, ba Bible tout ça. Comment na parler moko mona ba film. Lelo, eloko comme ça peut batu. Nga na condamné mingi ba sœur na biso na ba frère na biso o mona mutu mwa bandai ne ko yembela Nzambe mbala moko akomi pasteur na ebité est-ce que ezola ki biso ke mutu soki abandi carrière ya koyemba ndela ki faso kana ki pasteur et comme biloko asoni peut-être doana ya comme pasteur ko soka même pas mutu moko am so frère Patrice peut-être o comme bino nyo surtout beaucoup ko envoyer frère Patrice ndeka comme pasteur bino tout beaucoup makaba pasteur. Si on a comme pasteur, la qui s'habille sur face à qui sérieux. Quand Marambo Bossala ya robeta rabasi na bino a parler, ya robi marana balé qui a basi na bino, mais c'est mieux que tu n'as pas un ba kofi ba pasteur, ba jibe bazana ba pasteur, ba fali bazana ba pasteur. Pour ce que tel drummer ya artiste et musicien net jibe. Hôtel drummer net ya wera. To santa bango ba peya ba parler ba tambola rapé na ba kara danger. Ce que ba frère en Christ na biso ba mona rapé ba la danger. Monter la drummer ne boya bamba aketi. Eza passe. Hôtel la muta santé na boy mbawist. Siko, ozomona te ke ba vrai frère en Christ. Eza bateau to benga ba païen po bango bazo bongsa entourage bazo accompagner musique na bango. Bino ba frère mo bimba musique bo beta kaza ya intérêt personnel. Même nzambe bango bo yote ya bateau. Nzambe pena a quoi accepter bateau bon. Et en a sens moroté. Et en a sens moroté, donc je vois là, il s'appelle Ken Piana. Merci à mon vieux, le plus beau, le plus élégant de la ville de Birmingham, José Moulumba. Motema ya Beni, Ipenda Moulumba.
Barcelone, Mamana Heaven, merci pour tout. Merci également à Manu Sakombi, 20 ans de métier. Sans oublier Henri Tonzambi, le descendant de Yakwele Kwele. Merci pour le soutien, frérot. Merci également à Noël Kitomista Uptown Neuve à Give Up. Merci beaucoup pour tout. Merci également à Yaouli Mouché du Code Mondial. Sans oublier, merci pour la première dame de Lausanne. Pardon. Ouais, Belisha, parent Rich. Andy Loua, ouais, n'a pas comme les autres. Et je penserai également à Alain Dynamo, l'homme aux surprises désagréables, Bogart, Tina Poche. Merci à Spero Sol, monsieur le président. Et à Gisèle Matota, merci pour tout. Sans oublier, bien sûr, Diesola, City London. Merci frérot pour le soutien. Et merci également donc, à Gauthier Mascotte. Encore une fois de plus, je pense à toi mon vieux. Et mon vieux Yves Kimpembe depuis les USA. Merci beaucoup. Grand prêtre Marcos de Fondo. Merci Naba soutien Nayo. Merci également à la mère Nabiso Mazen Zongo depuis Paris. Il y a monté ma vie Nabiso Willy Caps qui est là. Et puis Yvette Banguina. Mère Nabiso, merci. Namoni Bakiti Boy. Il y a on est ça l'ara bien. Alors, quel bien n'appuie pas le ndenge marambozo kendelelo au Moneli. Apparemment marambo belé to bangi parce que souvent mutulu ça dit que marambo to leki nango nyoso ya mabe il faut si là. Mais est-ce que liwa ya Chikom Pululu était ba comédien qui mi ekoti bolingo ezongi hypocrisie sile pour toi qui un peu moins mingi. En tout cas France Temai liwa Pululu ekote ape bato belé parce que côté la Chikom Pululu o to yebelaki aza garçon moko boye talaka Chikom Pululu aza garçon moko humble makasi. Lelo Chikom Pululu asali vraiment ba comédie surprise akufi brusquement na sire loko wana était ba comédie belé po liwe tambolaki pena na l'an 2019 liwe tambolaki et tenté vite de loin et tenté mame pela na mbazu et tenté météo bato wana nyonso liwe yaki kotoke na ba porte na bango liwe wana vraiment et sans mission nango ezaki vraiment accomplie mais muto pena ba satanda kité alors, nganga moko leki na TV, azo passer aux aveux, kinga inde na pesa ka Chikom Pululu kisi pe oyo. Kombone koko soki nani? Olandi. Nalandi émission wana. Mais France Temai. Bon na habité ndeko na biso nganga oyo oleki o se permettre ko leka kino yo pena opesa ka Chikom Pululu Kisi. Pourquoi ok osité ka kombo ya Chikom Pululu? Nga na yebi ba vwenganga ndenge to yamba ba vwenganga pena ba matadi kibala. Balobi pena na ba vwenganga nganga za mutu moko boye. Soki apesi mutu Kisi jamais kotanga kombo na ye pona ko bebisa ba marché te. Moni lelo kimene obino boya nango eza ba fo kimene. Oya na kimene moko boye. Donc Yosuka Pululu otali ndenge baleli matanga no tali ba ampleur Pululu asali ozoluko diembela na sima komba Pululu po gagner ba marché. Ngazo ba voice ya ndeko na biso nganga na wa utuleka wazo kosa ke ya pesa Pululu bakisi tout ça. Ba voice azawati de la serre na biso moko na poto il fallait abimisele mbongo senga serre ana bambongo serre ana tindele bambongo ebele tout ça et comme il porte monnaie na ya multiplier bambongo bimela partir à poto mbongo bimarate. Oh sir bakisabo nga na panza ngango na émission mais na loba makambo na okota te pour concerner ngate lelo yo zoloba ozano à l'aise ya loba keno na yebisaka Pululu biloko na pesio oyo soko respecter to mélanger na côté mususu okufa avant oloba c'est comme si mboko l'état pene zate dans so banga pas même l'état n'habite babiloko pena soki pena atako to famille Pululu te biso pena ba master Pululu pena to fandeli au coussin to zo ata des avocats to landela yo sko nganga parce que yo moko amvuwa ngo lobino liwa Pululu euti na maboko na yo to ko luka pe okende pe ko samba okende pe ko sa po yo moko pesi mutu ebomiye donc ils ont mort d'homme mais c'est ça siko pardon zakola oza mobomi justement oza mobomi parce que muta kufi mutu déjà mutango pas cher pour na bato voilà mutango za cher pour na bato mutango za cher pour na famille mutango za la cher pour na bana na ye yo zo annoncer ouvertement que yo pesa e bakisi na Brazzaville na yebité
est-ce que yo ndeko na nga place oza wana yo moto pesaka bato bakisi soki wapi est-ce que oza na pouvoir moko pena ke non ndenge ke nazoloba wana ke non nabwakela ke nango ata mbasu soki oza pena vrai nganga ya vrai nganga bwakelanga ata mbasu ezwanga oyo eza baaventure po bino boyaka eloko ya liboso boetudiaka na terrain oetudia déjà terrain otali na famille ya pululu bagénéral baa te baministre baa te baavocat minene baza te ozwi pululu point faible na yo ya koya kokosela makambo ozoloba clair mokili moyimba mpe ezomona ke nganga moko abimi na donc eza neti babiso boye un jour ndenge toreniaka mpe ere moko boye un jour mpe na basima baliwa na biso eza na bato mwa mpe babima na bango keno keni wana kutunga nde nazalaka mpe sekisi biso tofandi na bapululu wana mosu mpe bofandi na bapululu wana ya bata milai masa na so pululu so azalaki na bakisi moto alinga ayeba sekana eza masa na so louison masa na biso louison oyo bazala faze na ye pale moko e louison azotémoigne abi natikala omona ata place pululu asala cérémonie moko te sikoyo nga naleka na baémission awa naloba eloko moko nalobi pululu c'est comme si eza na bato moko boye basali kabale ya koanvute pululu botindelaka basi ya mikolo peut-être eza basi moko boye ya mikolo peut-être peut-être kozala bongo basi ya mikolo parce que eza na bafilme mosusu bakomaki olandalanda pululu na suka awa na fasha kutu tina na mikolo ozo comprendre donc ndeko na biso soki ozoluka bamarché na yo luka yango na ndenge mosusu tika vraiment kombo ya masa na biso epema na kimia tika pena molimo na ye pene epema na kimia en plus ozolobolobi no nasengaki batika nga na kota na moke mpona lamusa pululu bakalaki nga yo komi pena nzambe ya olamusa moto asi akufi vraiment so nayebi te soki mboko banganga bakomi na permission ya koloba babiloko vraiment nayebi te merci kani peto boke na suka ndenge oleki kotala biso nanga tosolola masolo ezalaki vraiment important voilà alors tokabwana liloba nini non tokabwanaka na liloba moko ezali keno bandeko na biso tosambela makasi omoni na terrain place tolelaki pululu terrain wana pena ndenge namonelaki vraiment neti besprit ezalaki wana vraiment ebele donc toluka vraiment tobondela makasi nzambe asunga biso après liwa pululu toyoka te baliwa mosusu elandana ebele c'est comme si nasantaki neti molimo moko boye yaki wana na terrain wana kaka ndenge tozolela pululu molimo moko boye mpe komema mpe bato ebele lisusu mais tosambela pena makasi biso nyonso bato toyaki matanga biso nyonso bato totiaki makolo na biso na terrain wana ya Velodrome vraiment tosenga nzambe aepalnie biso vraiment ya badanger nyonso naopesa merci na Aïssam Ezoba Sœur Pauline Lumumba RDC Monde Sœur Pauline Lumumba RDC Monde yo yebi donc napesi merci na Prince Yaweli Mystère Vexas bato to basoutenanga nga merci na yo Frank Stema ya Afrique Info Mobimba donc ndenge pe bo soutenaki pe pululu tout ça matango donc merci pe na bato nyonso surtout oyo bayaki vraiment na organisation matanga surtout mingi Maman Olive gouverneur na vice gouverneur na biso VK Psikikela Koko Dilasso tozalaki wana vraiment en tout cas merci beaucoup non Sankara de Kunta wewa et salingaka pasi Sankara de Kunta encore ya grand frère na yebimaki jour moko na ya pululu mais alimbisanga nde na mona na été pour ezabe Sankara ye moko nde tenda eza Sankara ye moko tende ya kufaki eza ya biso pe ya star donc tozala na choité tozala pe na choité merci Ken Pia na message leki alors nous sommes pratiquement à la fin mesdames et messieurs c'était Ken Pia na pito parler je crois boyebi boyoki o yalobi par rapport à ba makambo za kolobama autour bien sûr il y a Bobsek Achikom Pululu mais également maronu sur la combo naie a lobby clairement que famille à Pululu basiliki pour ceux qui a monani il faut qu'un micro et fungama et le fungama et puis caméra et vous savez merci à Ozengalina pour ces belles images ainsi que toute la grande équipe d'Africa Info. Merci également à vous, très chers internautes. Continuez comme ça de nous faire confiance. Abonnez-vous encore massivement car on a besoin de vous. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
tosepela ndamu. Oh, ozula teje bilamba esi tosisi. Alili ozokende nango koboma ngai. Eloko nini yango ezanga mitata yo moko. Te ozinga lipa ya pistolet. Eloko nini ezanga notice. Bakontre indication eza te. Oh, soki yo omelaka biloko ya mabe. Yalowi, nazozelo na kati landa ngai. Olukaki yango osisa. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Alekisi? Non, pakanga makataka ina soko na kabilamba. Ya kanga makaka. Ayo moko vraiment. Solution de Jésus Amat. Solution yango. Maxi Bio Café. Ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café. Ezo sala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. Dans notre traité, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Osisa bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala na ngai. Yena di. Podium Napoleon. Pakalo yazo mwana. Tomelaka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango bona santé na biso. Ezali Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Kiandankala, Twende.